bakoye biso comment bateau baza ko se retrouver les sources a on a ba poste ya commandement toujours c'est un peuple congolais nous sommes toujours là tous ali banda mboka te toujours le na Kinshasa tous sengi na bande kwa na ba plier bagage bazonga bakende tous on a problème ya miba oye kufi basali kama société mususu mbongo ya société wana wezo sala diamant mboka bazo sala diamant zelate mwinda te atabalo bakabatu bazaba méchant pas jusqu'à ce niveau biloko zozo kaka diamant mais zeloko zozo le diamant pour ne kubima nango boko sala te c'est trop méchant biloko ya boy ce qui yo comme les autres soit yo ulinyango te eza bato bazaba chômeur balingi ki chômage silate dozo mona bazola ndalanda mais bazo mona teke mboka na biso ekufi mboka ekufi il faut toyeba société zo sala diamant na mujimai eza ya nani mbongo kende ke wapi jamaa zo kende wapi biso nyonso oyeba ke jekamine efonctionne quelque chose te zoka jekamine babombo biloko ebele batikaka côté production côté minier mais baminere wana eza côté mboka na nini et c'est pour cela bomoni que le président de la République a signé ordonnance pour la coucher bateau c'est que jekamine ti lelo ordonnance soit le ministre Mokonde akamata ngwa chena tulona ye afandi bakoyeba makambo ezole kana jekamine la zone fond de l'état congolais nous bande ko na poto nous baki déjà que Boche secours et pas boy bisoko banga tamuke zate mutu moko ko sebinote toko banga nguti wapi bato ba se sacrifier ka bazalaka on se sacrifie maintenant pour la Congo mutu ko kima wazate biso toujours combattre au dedans c'est révoltant intolérable toza ba leader religieux parfois batunga na zo diriger batunga na zana bango parfois bawo bazo salwana bazata na bango te bisonde bazo totala kandenge bazo ko détruire bolo bate soko lobby okomi politicien bongo Martin Luther King bongo ba descend toto babundi pona mboka na bango te le collecte découvrir ce qui se passe, ça ne passe pas. C'est un message très fort. Toujours de la battre, il y a FCC. Que trop c'est trop, trop c'est trop. Il faut tout dire, Kamine. 3. L'air boutaka ba poto boutaka partout batutu nyos. Taxi à go pass et bandi kala. Mais bilu nyos boy. Tokolo ba tozana aéroport ou bien tozana ngar. Ba yeko kosa ba sele ngar na place. Mais tout traverser toke de Brazzaville. Brazzaville na ba richesse so ezali awote. Ba tonga aéroport na bango jini ya kubenga makameme aéroport na ba norma bato basakani ndenge balobaka ko basakani na peuple congolais bamonaki biso soki toza babolele soki toza bazoba na ebite mais soki tozali bazoba bozoba ngo esili na basi na mibali totelema biso nyonso comme selon
comme un seul homme. Pour Nanine, système au bâti l'émission n'a beaucoup fait disparaître. Jusqu'à présent, jour pour jour, l'inane est coquille. Na inane mobimba. Na inane mobimba. Président Yassika a touché Armété. Or, dans le moment où après une année, il fallait changement de côté en armée. Dans la police, il fallait changement de côté de mandataire. Il fallait changement et quota dans le service de sécurité. Mais l'air toujours le petit lélo. Et je dis que le président Yakala Atika n'a les rois qui dirige. Toujours 5 ans peuple congolais. To libérer Mboka Nabiso. To libérer Mboka ya Congo trop c'est trop. Après avoir fait 20 ans, na Tony Bango. Mukunzi asika sa ye. Atabaton dakate, papa. Ce que mon monito komina ta makambo to zoloba. Place au fanin deko. Mi tourne ce que la nyos. Makambo izale ko sala maboye. Izale ko loba maboye. C'était un signe du temps. Awa tozana na prise ya conscience ya ba congolais mboka nyonso kozala bisika nyonso kozala yeba que awa bazotia blocage sur blocage. Awa pas na bis tozala makamba majorité parlementaire. L'Assemblée et qui était dans le gouvernement. Mais Bandeko, ce que la majorité parlementaire est Zalaka, commandant suprême à Zalakate, garant de la nation à Zalakate, même na 1 plus 4, tout le monde a dit que tout le monde. Alors, Bobange Zanine, c'est que cash FCC, ils ont contacté la police. Cash FCC, ils ont contacté l'armée. Et on a mon armée, cash. Mon armée, FCC. Mon armée, cash. Mon armée, FCC. Les rois n'ont pas que zoken de wapi. Mboke zoken de wapi. Bane ya Congo, c'est un message très fort. Autosotine de l'épino. Tout le monde a un poto. Tout le monde a un poto. Bazolo au Canada, bakiti France. Bazolo aux États-Unis, toke France, il y a France. Événement, ils sont na Londres. Tozo 5 binopé. Bonsoir, avion, bon quittez pas boyer. Bon quittez pas avion, bon combat, si quoi ils ont dans Kinshasa. Combat, ils sont na potote. Binonyon, c'est pour ça, bon tika na nous guerre. Bon tika na nous guerre, bon tika na nous kokoela na. Biso ya boy, pour le moment, tout le monde a un système au bâtiment, biso va payer out. Tout le monde a un système où ils allaient out. Encore, MCC cache. Il faut disparaître. Tout ça a besoin d'un président de la République. On n'a pas besoin de MCC cache. Tout ça n'a pas besoin d'elle. Trop, c'est trop. Donc, message, tout celui qu'on pèse.
moko na moko ayoka pe tozobisa bandeko makambo ezala kaka boye. Après avoir kosala 20 ans, après avoir kosala 20 ans, vous vous accrochez toujours. Et l'autre tozo c'est comme nous pouvons éviter la colère du peuple. La colère du peuple. Beaucoup de la peuple était. Ce qu'il faut éviter, à Oulikambia, aux églises, aux IDPS, aux MLC, ESAT, à tout ce qui est pour le peuple congolais. Peuple congolais. Tozo sengen de konyon so azolande bis. Soko za États-Unis, soko za na Canada, soko za liwap. Tozala lokola mutumoko. Libération ya Congo. Va changer tous les militaires au Bazana Est. Tous les militaires au Bazana Est. Nde guerre à Est kusila. Balongo la bango. Ce ne sont pas des Congolais. Bango ndiye beso sale que guerre ici l'été. Na copain c'est un exemple moko. Tout ça là Ebola, 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 Ebola na Est, Ebola, Ebola. Bitumba na Est, Ebola na Est. Tel comment bandeko babe yokani. Mais les représentants ya sikaye. Balandele Ebola, ministre de santé qui mangite. Les lois Ebola na Est. Guerre fabriquée de toutes pièces pour na koyiba ba minéraux na biso. Tous se mobiliser le kona mutumo comme beleza biso. Mutoko boto na biso ma belé à Est. Ata 0,5. Azate. Azate. Bana ya Congo. Toza ya kotelema au na Kinshasa. Tozeli ko senga mutu nyonso. Awo tozoloba bandeko bayoka. Bandeko bayoka. Puisque la mingi te tozo passer na plan B. Plan B, ce sont les actions. Et l'herbe action ko bande, parfois ba okam. Ba kokamwa. Biso to ko ya kusala ba aventure na woto zoloba. Non. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Soki ekozala baoba koboma, babomi, baoba kotikala. C'est ça kobikisa mboka. Bawoyo bakotikala batikali. Donc tozeli ko senga na mutu nyonso. Loboko na Nzambe ezali likolo ya Congo. Nzambe aza kotelema. Basali na Nzambe batu nyonso totelema. Batu nyonso totelema. Soki tolandi ko bang ekeba bakuya kusala yoboye ekeba mutu moko abangisa communauté internationale azolanda. États-Unis d'Amérique azoveillé. Tokobande likambo na neyante. Revendication na biso ezali normal. Il faut tout le monde être clair. Soki pesa le baki ya kolandela soki nini te biso peuple congolais te telemi tozolandela. Tozolandela trop c'est trop. Oye salami eza ebele. Na pesa ki exemple là. Mouvement ya kamo ina nsapo. Et kobanda na Kasai pona ko revendiquer quoi? Mouvement on est là qui sans revendication. Président Kende, balobili bilika ma président Kende.
tozo gouvernorat tozo machine à tuerie awa bazo buka ba prison bosi bomona wapi na capitale l'intérieur bazo buka ba prison na moma armée na la police batondi nini mwandansem aboki prison nini mwandansem aboki prison bato mwandansem ya bodu dia Congo nde loko bato nyonso bayebeke mwandansem aboki prison mwandansem aboki prison tula mukana tongo o ba prisonnier bakimi mwandansem yakimi après une semaine bande ko ba changer biso face o bato se ko boka prison eza mwandansem te ezala kere kama inansapu ya Kinshasa ata basakanaka na bato yani kama inansapu aye la police baye na camion baye na avion l'air bazoya c'est-à-dire que bomuni bango te l'air bayaki yani kama inansapu likambu ya mwandanseme azobuka ba prison ekufi eye kama inansapu tokoyeba nani auteur ya mouvement kama inansapu tokomi 13 pays basi va répondre favorablement 13 pays va répondre favorablement procès ko bande toujours fondé l'état congolais baye biso donc mutu abanisa mutu te boyamba message et l'air tozali kopusana pene na baction tokoyebisa bino action eza nini tozosenga bandeko bien avant batika mboka ya Congo et démarrer mokonzi ya sika asiaye batika ya sala musala peuple congolais a se retrouvé Kabila azalaki kosala ba élection lokola indépendant azo diriger biso toza besoin de kamiyem sese kajite président Félix azala yende tozane besoin bongo soki mutu aza na MCC taza na kajite akozopose te akosala mosala te batika président Félix anome mutu akoki konome asala mosala donc peuple congolais bozele déjà mon d'ordre oye couper sam to passer na action nde ba koyeba que eza ma santé mais na yebi pona kusukisa bato tu ba santé ta ba mona yango bato tu ba santé ta ba mona yango Kadhafi ayebaki te question na ye kusuka kuna même Saddam Hussein ba yebaka te même ya Soudan même Tchassaskou Nangola exemple ezali Edouard dos Santos donc tosengi na bakongolais nyonso loboko ya Yahweh zamena Israël eza likolo ya Congo akosauver Congo Zambé apambola tout congolais place bozali bose mobiliser lokola mutu moko